60 ans indépendance, il y a République démocratique du Congo. Réaction notre à vie nayo depuis indépendance au Rigolobanine. Ngai depuis Mobutu akenda. Na okumisa Mobutu te. Pour na vekaye aza papa nanga na botama na série na ye. Mobutu akina art asangisa kibiso. Mokongo akobala mungala. Muta Equateur akisala na bandundu. Bino mono bomonaki. Ata bofinga père nanga. Pour mutu Mobutu a père nanga. Ngana botama na série 6 na kopesa date nanga te na botama na série 6. Tana botami après Mobutu du pouvoir. Dona kona na esprit Mobutu. Ata clair na zanonga courage Mobutu ya papa nanga par bagi ekolo moboko. Congolais misuka na betanga Mobutu. Congolais a respecté partout. Ata na France awa. Tanga Mobutu bazo banga biso. Bofinga Mobutu ko na lobi ceux qui neti moi si moko boye mama nanga. Akina mobali moko boye abada ko nyokola ye. Mobali nanga kufi. Ceux moi sanga dinze mobali. Mobali na fa ko moi si wana. Akobeza soba histoire mota kufa te. Bino Mobutu kufa depuis quand? Mais depuis tu le loga Mobutu. Batanga Mobutu atikili bino. Mbongo bo justima na ye. Bobo boksa Congo te. Mobutu avec un esprit à salongo. Obi salongo wana tous les samedis mutuna mutu azobokisa balabala na ye na wenzi abayaka foto teka pour la teka biloko ko na bosaba ya pamba fana koma poto afato banda samedi to sali salongo est-ce qui n'est que salité lelo esprit à salongo bolongo lango yano lobi na yo indépendance ne traite du aturo oyo monsieur le président Tshisekedi asa président nanga dembo na sala émission awa na Congo show afa ba pesa ba annoncer Tshisekedi aiba obopa azale frère nangai congolais na bide moyo leki na yo Eric fils à Paris kibonge bobanzi Paul Sunga coiffure Marie Rims leki na yo suka yibi mbonga bomi mutu okoyina ye mwana na suka bomi okoyina ye Tshisekedi aza congolais abotama na Congo ayebi ngiringira yibi kasavubu a aucun jour na kofinga kai. Déjà, date le 17 mai, ils sont entrés à AFDEL. Il y a rébellion. Donc, départ, il y a Mobutu le 16 mai. Arrivé à Kabila, il y a pouvoir. Dans la République démocratique du Congo, ils ont acquis le 17 mai 1997. Est-ce que date il faut maintenir qu'on célébrer en haut le calendrier politique nabiso qui est à la jour férié ou il faut que l'ongolango na calendrier na biso mais éthique na mémoire il y a na biso qu'il y avait quelque chose dans le 17 mai. Obi quelque chose posé est-ce que Macron je ne connais pas pouvoir va célébrer T Sarkozy Akenda aza vivant je ne connais pas pouvoir célébrer déjà tout déjà affidèle à mon annonce alliance de la libération pour la République démocratique du Congo on va remplacer qui Kamere tu as accueilli ça se souvient comme j'ai Kamere on a tra parce que le mouvement au Kabila côté qui n'a pas rebelle Kabila le père bien les fils Kabila le père yango na benga AFDEL nga vivant obi limisanga obi politique à Congo na kota yango trop mingi te pour la linga na bela AVCT mais tout ce qui se passe au Congo na benga yango Cirque Dembo na lobby depuis Kasavubu nanga parce que za mo Congo wana muta Congo central na osala tribalisme ti na lobby na yo obi premier président ya Congo ezaki Kasavubu na région nanga abima senso faibate azalaka na ndako mona Kasavubu mais honneur ba pesa ye kave za kanani Kasavubu Kasavubu ba kinani ba honorae yo la expliquer yo Kasavubu ba honorae po azwa komi na Kasavubu papa Simo Kimbangu oyo fafa de moloka utu fa mona Kimbangu ba honorae ba pesa kasa Kimbangu yebisanga kasi ba pesa ya Kabila kasi ni bitala mama omoni bino bosa iso la Congo so na journaliste pour inspiration nzambe na biso no art de botika baje vous comprenez ngo jamais ba ko célébrer date entrée ya président ya la République ba célébrer événement na France a to mona na mai 68 ba français ba sala ki grand trouble la la banini mais to mona te ba tiango date comme date commémoration te quand on dit commémoration pour le bac français ça là jour on va célébrer kanikambo Cirque a kufa est-ce que bon on va tiango féré na poto tala congolais tout banda ko réfléchir sur le beau babé tout banda moni comment la bossa histoire et alors tout naka est-ce que na vieux bacha la drogue té pour les mutu na kini na finga binoté so na kina ko bengo yaya
noko mais soka matika ka via comité ti soko na tribunal basali camping ne bato ba ko liantaba na finga kongo na ngati na sala analyse dembo obi ala ko accuser so bolingo botia film à Colombo botia ba film à série à New York botia bilo ba tribunal à Paris accuser ayaka na ba soda tanga zo contre na tribunal bazo fungule kraka biso ba famille to contre na porte so dans tribunal famille ya kotala famille asaka pa ya kotaka accuser to bona kaite so to na boloko pour que ton fois permis quand tu es en prison pour monter au téléphone ça permis de visite mais nous comprend le thé comment na kini na kotaka ba komba ba douter ba détenu ba comme ko se mélanger na kiti nous te boye pique-nique boye kana ba kamuna na mataba bolia bato INCC parti à Vital Kamere nde balobaki qui a procès na bango fait ezala bongo ezala filmé publié dans le monde entier en fait. Chérie, il fait ça on les gens sous. Lipa. C'est la partie politique à Kamere. On a très bien chez Kamere. En tout cas, là au fin gabiloterie ba politique à Congo, te peut ça mutu parce que le bidembo. Depuis quand yomoka ah wala poto to mona ba tapi. Les maires les valoir Balkani. Ah ou te beta boloko ti. Un gars Balkani. Mais les voilà pendant 40 ans, tu as boloko. Est-ce qu'il y a un bon ordre qui va ça les publiquement? Moutou, celui qui fait la demande des tribunaux publics, c'est les juges et les procureurs. Un détenu, un avocat, il n'a pas le droit de demander l'audience publique pour usager mon kangami. Na mona ki outaki kokuta opostaki ba photo na internet outaki kozala na fali pupa na ndako na ye bokata kesuki na Paul Sunga on azopesa mbote bisika azali après lobby le 19 aventure le 19 générique na ye ebimaki yotalaki générique wana olobaki omilobelaki nini nous fallait betaka Bercy mutakata kusuka na Paul Sunga petit frère nanga quoi faire nanga na benga na weekend ay singa si kono ke kata fali na silika ne mabe mais à cela que les jours sous vendredi ay singa ke fallait osala ba clip azo ke ne pas naé dembo na vandi 1 heure na Châtelet pour la soyate pour la lemba na ibina moni kiliboko le bimama limsanga après pour la 1 heure na ke pas fallait di cap na ko sima na ko bombana pour aiba ke tozo ya wana nazo banga abo bengana to ko kochanga mais so ka bengana na ba porto kende ko ka conférence mususu tato koti fallait atalinga 5 minutes de réflexion mais le rebelle ko sofa kinga maître Gims tu na maître Gims nini ça peut comme jamais attendez que dans Skabana fila nega obikana la tene ne pas fali afali singai na bile prêtre omoni batu ba na pa nganga bazoka kispo ba yeba ngana ko ne pa nganga te na yepa no fulanga ngo fula muzo na so mute ba 6 ans na bika komona ye aseki après la yebisi na sala Bercy obiki azobanga kene musika azobanga pour la corona kene mais jour wa nzamba ngana la fachette pour la petaka ba pour la Zidane nenga petaki na balle na cantona après la yebisi prêtre à l'émission tant à l'émission dans la Bercy bala mo bangi kitokos nazala mukuse bomoni clip wana teni à l'attaque Chikito Château Rouge kitoko omoni teni à l'attaque wana a changé que on a mis sous nanga bena mutaka na chambre na epo bino ko dévier tanga bibi na salon abimi na teni wana yango momoni photo na salaki na ye ay yango wana ke na ngoti na clip donner na yaki wana fali afula kinga pe na fule to fulani. Cher ami internet na pesi nombo tebisika bozali bozabongo en direct ya Flair Monde HD ya Dembawemo moi Samandefu Ezalaka moko na Paris ndenge biso sto uchukolanda na kati ya mboka na kati ya monde procès na biso 100 jours verdict nango e uchiko koya lelo donc pona yango tonga to sala quelque analyse par rapport à situation ya mboka pona commettre pe bato balanda kité commettre pe bato courant na bato bazoki temps ya rotala la procès wana en direct té mais quand même à travers biso barozwa temps ya kolobela yango wana déjà na repesa merci na Fred oyo asili kopesa biso espace na restaurant chez Fred Nandi oyo bongo na 14 rue de Paname 75-18 donc na Paris 18e nde bomona pona okabola si je wana nazanga morote nazabongona meilleur journaliste de Paris oyo a confirmé déjà eza mutu ya n'importe qui te eza bilobela ya rolobate mais eza confirmé na kati ya Paris meilleur journaliste de Paris
Donc, si j'ai l'habitude de le silence du chef de l'État de la République démocratique du Congo par rapport à procès 100 jours. Il y a un Ezalaki thème nabiso alelo. Tokabulango nazi kondo Michieti Poutou. Donc Michieti Poutou Zikondo, le meilleur journaliste de Paris. On a zopé Sabongo. Bonsoir. Bonsoir madame, Frère Monde HD, maire chroniqueuse de Paris, na caméraman, merci na ba compliment pesinga. Donc ngai Zikondo Poutou James Bond na mikumi sagate, mais avant na bana mission nga, webiki na bana kana moto na zakana likolo, otomona kate tata nzambe. Donc ye muta pesinga souffle. Na Ferrari na nga rouge na ngona gare kuna yinda bisinga bambila balandingati nzamba kumisama otuna koloba na volonté na ye pour grâce à salinga na moni dembo wembo après confinement ça fait 2 mois on a obimate maman avant de kota na thème na yo au sali bien vraiment nous obengisi na émission na yo dembo wembo Fleur Monde HD parce que je voulais parler sur le français parce que les français oui, mais mission nanga, bataba ndundu batala ranga, bataba Congo batala ranga. Oui, Congo moi dans la bande ndundu iba français ti. Vous comprenez non? Donc elle me l'a parlé la pour le Congo nanga ya bande ndundu ba yo kangai. Mais merci beaucoup de reconnaître la sujet. Oui, mais vraiment la France donc on peut savoir biographie nanga. Ngai soki de moi ben ngai. Nga ma politique vraiment ezaka non art nanga ti. Nga tout le monde a baso ko na monoprix. Il y a champagne ezali. Il y a bonbons ezali. Il y a légumes. Donc partout, premier étage, deuxième étage. Nous sommes journaliste, il y a un Ezalaka culturel, mais évidemment papa le Tumba, ba Kardachan. Mais ma cambo oh il y a un tribunal. Ceux qui dembo ba Benginga, ceux qui cristal mienamina des affaires à Benginga, ceux qui m'a d'autres ba Benginga, na ya lelo ako pour ayibinga na kota ba bolo ko mama. Na bo maka vina ngati, c'est mon parcours. Obi na za bana na poto na ba koko, talo ba mama na bolo ko bana nga ba silika na ba ndeko nanga. Na lo moko passer sa histoire nanga. Jésus t'a battu na croix. Est-ce que babomba yango? Tango Joseph ou la Bible qui na bolo babomba yango. Dès mon abonné à parcours nanga. Na ko une mission na le mama. Faut pas te qui. Obinga il y a 10 ans na poto. So ko tuninga. Obinga so aussi ko non puti ya bokar ba tekala wenza ba ya kabilo ka courant muyebi wana boye. Mais lelo oyo. So ko tuninga ziko non putu. James Bond, Bababalokwe, as a grand chroniqueur, as a grand journaliste. Merci, Nzambina Bongolaka. Ponja Babongolaka Batu. Dieu change les gens. Nga bat bazo yebate bat basa pembe danga, bazo yebate Nzambe sa bongola kinga. On a ça la moustache les angati. Et c'est l'inspiration à Nzambe. Nous allons porte-parole la Congolais la France idée bosso bosso yebate. N'est dans la minute de sa songati. Si la commune en PFD ba en trans. On a le barako ils pas Nzambe. Tout côté ce que maman la solo Franklin Mintienti. Na ko pesa merci na papa na ngai Mintienti yango pasteur. Na maman na Berthe Tibo Masamba. Oya botanga na Kisasa. Tribunal la Congo déjà. Et ça tribunal était petite sœur. OK, on a toyango sima vraiment. Toyango sima pour na tokota na kati ya première na sujet na biso, première question na biso, na repesa déjà bambote na connivence. Connivence c'est si gazela pesa bambote Merdi Massoudi mignon garçon de Paris. Bientôt 60 ans d'indépendance, il y a République démocratique du Congo. Réaction notre avis nayo depuis indépendance au Rigolobani. Bon, en tout cas, ndena ibisaki binoke pour 60 ans d'indépendance, il y a création de Tunakinga. Donc, ngai depuis Mobutu akenda. Na okumisa Mobutu te. Pour na vekaye aza papa nanga na botama na série na ye. Mobutu akina art asangisaki biso. Mukongo akobala mungala. Muta Équateur akisala na bandundu. Bino mono bomonaki. Ata bofinga père nanga. Pour mutu Mobutu a père nanga. Ngana botama na série 6 na kopesa date nanga te na botama na série 6. Tana botami après Mobutu du pouvoir. Dona kona na esprit Mobutu. Ata clair na zanonga courage mo ya papa nanga Paul bagi ekolo moboko. Congolais misuka na betanga Mobutu. Congolais a respecté partout. Ata na France awa. Tanga Mobutu bazo banga biso. Bufinga ka Mobutu ko na lobi ceux qui neti moi si moko boye mama nanga. Akina mobali moko boye abada ko nyokola ye. Mobali nanga kufi. Ceux moi sanga DJ mobali. Mobali na famu sa moi si wana. Akobeza soba histoire mota kufa te. Bino Mobutu kufa depuis quand? Mais depuis le logo Mobutu. Batan Mobutu atikili bino. Mbongo bo juste manaye. Bongo bongo sa Congo te.
Congolais, nga mo pena Congolais to na notion te. Mobutu avec un esprit à salon. Obi salon wana tous les samedis mutu na mutu azobokisa balabala na ye. Na wenzi abaya ka foto teka pour la teka biloko kokona na kusabaya ka pamba fana koma poto. Afato banda samedi to sali salongo. Est-ce qui n'est salité te? Lelo esprit à salon bolongo lango. Ya no lobi na yo indépendance le 30 juin tour oyo monsieur le président Tshisekedi asa président nanga. Dembo na sala émission awa na Congo show afa ba pesa ba annoncer Tshisekedi aiba obopa azale frère na ngai congolais na lobi Dembo yo leki na yo Eric fils à Paris qui bonge bobanzi Paul Sunga coiffure Marie Rims leki na yo suka yibi mbonga bomi mutu okoyina ye mwana na soka bomi okoyina ye Tshisekedi aza Congolais abotama na Congo ayebi ngiringi ayebi kasavubu a aucun jour na kofinga kai obine moko na musika bolelaki nzambe atinde le mwana mboka yiba bali kofinga ye nga Tshisekedi na mona na misu na ngate Tshisekedi na leka 1 euro na yete na yebi kaka na tanga na leki na ye na sonabata po na za mona sonabata na tanga na sona Paris papa na nga bosa la banque du Zaïre maman na nga sa infirmière na so za traitement na pause pas bata banque du Zaïre papa na kola la kola bientôt na famille modeste yana le bino siko na minute oyo le 30 juin oyo 2020 to ko sala combien 60 ans non 60 ans d'indépendance 60 ans d'indépendance ezali jeté to honorer je na Paris awa to yokana to ko sangana to fêter on passer 60 ans na mariage ba bengo noce de diamant pour na etanga ba chic 25 ans ça sera mariage d'argent 50 ans mariage d'or yo to comme na 60 ans et puis faut yeba yango ba pays to Afrique et je n'en parle pas 60 ça y a soulèvement ya indépendance dans 60 Congo na biso zo na 60 Congo Brésil zo na anini donc yaki ba 6 yango na lobi na yo to fêter mo malamu to préparer mais tout qui esprit à Mobutu na biso après Mobutu mama comme le président baleki wana Kabila musée na fingi de ba bisinga bango liangu bana poche parce que c'est simple mais bon ko finga ye so na kubude o babuda batu mutalengu bana bino o aza fojo soki mutaju masa mundele bo fingi aju seda na chala mwana bo yini mais bile ba Afrika bolinga kanini bref nazo ya Sigo Dembo si na répondre ma indépendance. Merci beaucoup Sikondo. Toyebi ngai na yo déjà na pesa mbote na Alino de Nazareth Michel Mangala bambote bisika bozalim. Déjà toyebi date le 17 mai eza entrée à AFDEL il y a rébellion donc départ ya Mobutu le 16 mai arrivé à Kabila na pouvoir na kati ya République démocratique du Congo ezaki le 17 mai 1997. Est-ce que date wana ba Congolais il faut to maintenir ko célébrer yango na calendrier politique na biso ke ezala jour férié ou il faut to longolango na calendrier na biso mais etika na mémoire ya ba na biso ke il y avait quelque chose na le 17 mai. Merci beaucoup sur Motuna na yo na reposo merci Blanche Poutou maman passa papi Ngandu maman passa Jogo Matumona Mimi Mteti na créé ba boss donc Dembo obi quelque chose poser ngaye est-ce que Macron je le combien pour pouvoir célébrer Gamo T Sarkozy Akenda aza vivant je le côté na pouvoir célébrer Gamo déjà tout déjà affidé la mona na mona alliance de la libération pour la République démocratique du Congo bon on va remplacer qui Mobutu ah ça société comme Jekami de ba onatra parce que le mouvement au Kabila kota qui na wa ba rebelle Kabila le père bien les fils Kabila le père yango na benga AFDEL ah nga vivant obi limisanga obi politique à Congo na kota ngo trop mingi te pour la lingana na bela AVCT donc ni gros la coronavirus obi politique à Congo da tingala ngo basala ngo bango na bango po nga na benga ngo château de cartes nazo finga Congo na ngate mama tata na yo atatenga moloko ko finga eti so na lelo na fingi RDC na mi finga moko de la Congolais mais tout ce qui se passe au Congo na benga ngo Cirque Dembo na lobby depuis Kasavubu nanga parce que za mo Congo na mta Congo central na ça la tribalisme ti na lobby na yo obi premier président ya Congo ezaki Kasavubu na région nanga abima senso fayibate azalaka na ndako mona Kasavubu mais honneur ba pesa ye KV
Café Zakanani. Beaucoup ça vous va nani. Honorae. Il a expliqué yo. Kasavubu honorae pour azwa commune à Kasavubu. Papa Simo Gimbangu. Oyo fafa de mologa utu fa mona Gimbangu. Kimbangu ba ondele ba pesa kasa Gimbangu. Yebisanga kasi ba pesa ya Kabila. Kasi ni bitala mama. Omuli bino ko sa histoire Congo ha. So na journaliste pour inspiration Nzambe. Na biso no art. Donc botika baje. Vous comprenez jamais on célébrer d'entrée il y a président de la République va célébrer événement na France à tout monde na mai 68 ba français ba célébrer grand trouble les la banini mais tout le monde était battu date comme date commémoration quand on dit commémoration pour le français ça là jour on va célébrer Kanikambo Cirque a kufa est-ce que bon on va tirer ferrer na poto tala congolais tout le monde a réfléchi sur le bibo babé tout le monde a moni comment la bosse la histoire et alors tout naka est-ce que na vieux bâtir la drogue était pour les mouton na kili na finga binoté sur na kili na kobengo yaya noko mais sur la matika na vie comité ti donc na vieux au test de l'air botu ko tchaba drogue excusez-moi là après fité mais botu ko tchaba nkeni la ba africain ba rapoto maman la deuxième question to la troisième question procès à 100 jours du début à la fin réaction na yo par rapport ya environnement na déroulement ya procès yo pour na yo en tant que journaliste na Paris nandengo vivara ba procès awa nandengo mona na ba film tu peux dire quoi par rapport à procès wana tout d'abord na pesi jambote na Anne-Marie Malomba Mitienti na Beveli Mitienti na Franklin Mitienti mais na Mitienti très fort Marie-Christelle Franzi na créé na lobi maman au moins so bengisi ngaye pour oyoka pesa ngona nga na poto na sala ba boloko na bomba histoire na ngate na lobaka passage na boloko moi na nga blanche pour toi silikaka bande gonga ba silikaka ba mimi Mitienti ba Beveli Mitienti ya na nga na mwanda yango Mitienti silikaka ba ya Marie José na Farage ba Tatania moi si arrêté de Belgique ba igeti moi na nga na Anvers ba popolo de na bana pardon popolo moi na nga na Belgique gigi na Canada bo sala nga bo pona nini to na mona ka susu binote bo kimanga papa na bino na sala bino nini bo sa bana nga bande ko na remi batikela nga pardon mama limisa émission na Leli Dembo question de tuninga na lobino bo na Leli pour na bana nga répétez la question pardon procès à 100 jours procès à 100 jours ne ko benga na bosana ki eza ko lobaki ko benga ko na kota baka ko na poto il y a 10 ans sur tuninga ziko no poto wana ya pembe asala kanini bakoyi bisaloki asala ba chèque akota ka boloko makamba belé mais le so tuni ngai ba akoma chroniqueur journaliste ndenge ari papa ki tata abenga les grands journalistes on ari papa ki tata asa niminga abisi kondo za les grands journalistes donc ba tout ya Paris ba egetuye ba viking putu ba dieva ba nani o mutu nga diro major bandiminga Alino de Nazareth asa wana président ndiminga dembo ngana zo benga au cirque so mona tribunal basali camping ne ba ko liantaba na finga Congo na ngati na sala analyse dembo obi ala ko accusé so bolingo tia film à Colombo bocha ba film à série à New York bocha bilo ba tribunal à Paris accusé ayaka na ba soda tanga zo contre na tribunal bazo fungule kraka biso ba famille to contre na porte so buta tribunal famille ya kotala famille asaka pa ya kotaka accusé to bona kaite so to na boloko pour buta ko faut permis quand tu es en prison pour monter au téléphone j'ai permis de visite mais nous comprend le thé comment on a kini na kotaka ba komba ba douter ba détenu ba comme ko se mélanger na kiti nous te boye pique-nique boyo kana ba kamundi na mataba bolia papa on les attribués comme cirque botika ko sambo sa Congo nanga obi obo sala ko papa vous êtes des intellectuels et vous venez ici à Paris
Mais procès on a bato INCC parti à Vital Kamere ne balobaki qui a procès na bango fait la bongo ezala filmé publié dans le monde entier en fait. Chérie, il fait ça on est jamais ni sous. Lis pas. C'est la partie politique à Kamere. On a très bien chez Kamere. En tout cas, là au fin gabiloté la politique au Congo, tu peux ça parce que le bidembo. Depuis quand yo moka ah voilà poto to mona ba tapi. Les maires de Valois, Balkani. Ah, où tu es à Boloko? Un gars Balkani. Mère les voilà pendant 40 ans, tu es à Boloko. Est-ce qu'il y a un peu de choses qui passent à public? Moutou, c'est lui qui fait la demande des tribunaux publics, c'est les juges et les procureurs. Un détenu, un avocat, il n'a pas le droit de demander l'audience publique. Pour osager Mokangami. Tant que osager Mokangami, na commissariat va kolongolo lassé, va kolongolo sentir, va kotiko fouiller, puis va fouiller Mutakala. Maman, tala, obiko otika Congo na tranquille. Na otaka ba kombo la binoté o bozo samba samba wana. Na zo figa pe binoté, mais bo tu respecter Congo bo chango na c'est par terre. Depuis que tribunal, bo ti ba kicha pembe, yo détenu au comme libre na lobi ya dembo détenu ayaka na sous-sol ayina dembila tombola ba terroriste ta ba sambaka so ba terroriste avant na batu na esika moko c'est tout cela bien so moya mutu bakangi ye na lo ba malembi po ba bisa na ba malembi dembo so moni mutu no saba détenu déjà tango na boloko sali la boloko voiture yo joyo eux j'avais na teka na wonja bayaka na mona bata bolo ba uta na commune ngingiri ba ke makoma kuna tribunal de la paix kuta vina nga maki en face église d'Abja Farage na teka na wonja bayaka na mona bato o ba sambaka ba leka kutu masala moko fili na teka ba wonja bayaka fa ke makala ale karabiso wana za cirque eza tribunal bolinge bo laksa batuke mais tribunal za kandengo wala te bo benga ba français botuna juge Eva Jolie. Ah, on a un juge Eva Jolie. Est-ce que le tribunal n'est pas la maca, na balabala, na Parc de France, Botiba qui doit beaucoup de sala, Boula Bakamundele. On m'a la ciba tribunal de la Bakamou, sali pique-nique. On les a des tribunaux de la pique-nique. N'a le bien comment Moutouté, n'a fait Moutouté, n'a fait, n'a le bien comment Congo Nanga, n'a la tombe Combo, on les a pique-nique, n'a la bêta Bolo, na triple, petit homme triple, Bakambola, mais triple. Ce qu'on a Moutouba Kangié, aïe, vous avez le pique-nique. Des affaires. Ce que vous avez boloko, elle est le triple. Le bolamba bien, bon mais là on kamundele, balia la tribunal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde qui n'a procès précédent, oyo ba invite ba Bexaki Massaro pour na au sala témoignage naïe. Attitude de Massaro devant juge ou devant le tribunal. Est-ce que Ezalaki normal nandenge alobaki makambuya chef de l'état oyebi esika to uta. Est-ce que attitude ya muto azad détenu et ko zala bon on a langage avisa qui en face ya chef de l'état. Merci maître triple moi ba sera ba linga nga adi pembe apangusina lobi ya omoni Masaro na yebité mais na CPI aza courageux. Il était au bon moment au bon endroit. Omoni ngana za jalouté. Christelle, on va le bébé accompagner la cité pour les Guinara. Au moins, les trucs de jalouté. Masaro a chance naïe. À côté d'Ango, il y a naïe, no konaïe, ya Kamere, n'a pas atteint la personne dans le Ngambongo. Botika Masaro tranquille. Et on a CP naïe, ensemble, on a quoi le chapelle le Golanga. Nana Masaro na Kamere, tu as attaqué Bakomona Bango. Nana Masaro na Kamere, tu as catholique. Obo Sambi Sanga, frère, Obi Kamere, ensemble, Obi Kolona Paris, à Tobé en Kamere. Nagisasa, chapelle, tu comme en Kamere. Un grand monsieur comme Kamere. Asa ba bongo belé mais aso bangelo ko yo soki ba kotika ye na ba te na juger te mais ba kotika pe na mutu po ala ti ja croix yo ne so Masaro na zo ki asa peme la Soraya nièce nanga omoni jibe ba boka na Titanic Soraya nièce na biso amida la sœur nanga ngala finga kamida te na lobi dembo des affaires biso na Paris kutu soki moi si boka tu dembele ba beti na balabala amida zoka ba di azo na otanga te kombote pardon amida bimela ba grand prêtre mais aucun jour ba beta ta le kofa vimba c'est kamida servana na yo oza danser dominara bango dirigeara bango merci. OK, merci beaucoup. La mort de Fafa Molokai bana présenté déjà la condoléance na famille ya bana Molokai bana la Firenze bana viva la musica ba condoléance vraiment le plus attristé o Uchibongo et pas yaye moko dembawe momo samandefu azalaka moko na kati ya Paris enterrement ya Fafa de Molokai enterrement ya Fafa de Molokai et le cas kilobi le 21
namona kiope osalaki ba reportage wana comment on a Redi à Missi arrivé à Redi à Missi comment on a Stino Mubi na podium comment on a Gina Wajina na podium comment on a ba Cirque Bidens bazalaki vraiment ebele wana bana moloka yoko yiko lobani faire mon acheter la personne merci mingi au moni Dieu créa la femme tant que c'est l'émission au premier émission au salon de Château Rouge bako baya bako bana triper papa wemba yana lobi ya Dembo au moni ba kombo tangelinga Virginia déjà matanga wana Virginia mtamilinga pa benga na 6h to yaka nzela moko après de soigner na biso melom to soigner ti Stino tuzalaka na yo biango to chaki ba fiche na pauvre Jésus katanga muto ay pataki nga Redi à Missi o bana to yebana na yo ngana yo to mona ka Redi ensemble lobby na nga okomisa été mais na biso ko déjà Redi avec la passe évidence au moni ko mona mona ki Redi c'est un plaisir parce que des mots locaux tala ba monsieur ça fait la musique mutala comme des mots locaux azate Redi à Missi baye le canto et Stino Bibe Michael Jackson Gloria Bulukutu lui je connais pas les gars mouchingé pour lancer basala Juna papa na mettre Gim c'est normal pour y aller normal ata bo fingi c'est normal yana lobi na binoa fafa de molokai mutazali mwana papa wemba au moment où on a vu la musique ce que bikara oh ziko de molokai fafa sauf à refacher pour de molokai ça qui parce que on a la kimbangu papa wemba na matonge tango ba sisa répétition ay bengi fanfa bi fanfa au moment batuna ba utaka ba njila afika ba zone té banga baba nini yuza mwana kimbangu yo fafa merci beaucoup Christelle des affaires yuza mwana kimbangu donc yuza fafa de molokai ya ombone ki ti vive salama wana mutu susa bima na combat de molokai ya zate ele kwa to bakaka ziko de Paris kiki de Paris bana bima Paris musu bima sa wapi et puis là yebisa yo lobby vejuna na papa na mettre Gims c'est normal dans la on a fifi juna merci beaucoup fifi forte na Château Rouge ayibisinga ki ye mutu apesa ki fafa komba fafa de molokai po yaya ki na komba Fabrice autaki matadi tango aye bayambi ye alobi na ye ki apatia lelo kombo na yo fafa de molokai nenge lobby ngai moko zikono na bana ko banga na bebenga ki chroniqueur mais ari papa ki tata o babwaka na Kofi partout na papa Wemba abenga les grands journalistes do partir les locaux na du kombari papa po ebisinga pesa ka bato ba kombo ne ka pesa ka bato donc ya bisubino ke merci mingi tango Redi aye mais na comprendre ki te ndenge tango Redi comme na podium bato so ba ki pembelité ni mutu accompagner qui si que vive la musique mu continuer à Redi na yebité na poser question na balasima na ocha polémique té et sinon merci beaucoup merci vraiment na mona ki outaki kokuta opostaki ba photo na internet outaki kozala na Fali Pupa na ndako na yebo kata kesuki na Paul Sunga on azo pesa mbote bisika azali après lobby le 19 aventure le 19 générique na ebimaki yo talaki générique wana olobaki omilobelaki nini ma sœur merci beaucoup vraiment na Ereka kitoko la congolaise na mbongo pesenga pour nzemba sapiki sa grate merci beaucoup na Mouros Kanto Senghor na Château d'eau maître Ada likufumo kao na ningo salenga lobby Dembo omoni fali na eba ibandaka na poto na sala ke émission awa bato bazo kachanga na pas fali na ruelisa ngana ya poto depuis 88 na sala émission nazo finga te na poto avant ruela na poto avant JB na poto ngana bato bakuta na poto ba papa Wemba na ba kofelomi nazo finga te nazo ba histoire nanga tango biso na likoko to salaki clip ambulama mulanga malasi bango basala clip ya kala ibu bachala balakisa avion na Blaise Boula boka na bosa ko boka Blaise Boula merci beaucoup Blaise Boula o boka la titade kina pirate nzaba batela yo mais tango ngana likoko embrasser monde de la Champs-Élysées bino obi ba image lo bakati o sala kala ibungi bo cha avion boye na fingi binote mais histoire des afeki ya on a lubina yo ki ndenge za boye fafa de molokai akufaki to kundiye mais ba du chance maman obiki to na coronavirus ça fait 2 mois tous confinés tous bimaté to betanga ne mission est-ce que ba to na métro soki le fafa de molokai akufaki na avril to ngolo le nengwana obiki ngana ko pona ba congolais normalement
bamatanga mikolo yo fallait que ba photo ba kinda ki otolelaki bango te so obinga so na boule nanga debo ya grand chroniqueur bamatanga tout tongo cha photo ya pauvre Loris photo ya pauvre Jise Katanga toleli bango tuna ba photo ensemble to sangisi yango parce que ezala ko la général mais il y a une félité na kosolana ba grand porte à Paris ba 5 évidence ba fait na connivence ba boutique goya to sala V général ya batu so ba kendaki otaki na confinement mais yango vi ba fafa ya na moni nzamba lingaka ba musicien te o moni ba musicien nzamba benisaka ba pour na mbongo ba na succès yango lobi na odembo na sepeli mingi na journal de no bengisa to sa l'émission en tout cas to continuer boyenga na yo bana to continuer comme musica Blaise Lubaki. Merci beaucoup à toi Sikondo. Merci à toi Sikondo. Un mot vraiment par rapport à l'émission pour clôturer l'émission. En tout cas, qui m'a dit au moins bat bandoki balinga kanga espinal ba fali di caprioté dembo na lobby photographe soit kangi photo mutu moko boye et que mutu na di photo meta saka tranquille ndiyo film ba émission obi na do sonanda da komawa ndiko sala ke émission da koma na leki ne feli et que ba moni vidéo na to ko sepela obi na mona ki fali pour ta ko fala zo yembe loko na Bercy nga ici que le budget pour na défendre les bana ba combattant hier simba ki duko na ko yemba nga na ko loba ba benga mo na français dénominateur commun ou à la fraction Chikito kitoko likofumo kao merci beaucoup ou à la fraction ayebi qu'est-ce que fraction ya moni ke souci na nga dembo ti bango solo na nga ye na bango nga fali abone loko na salili obi ke jour fali betaka Bercy mutakata ke suka na pour sunga petit frère na nga coiffeur na nga na benga na 8h ay singa si kono ke kata fali na silika ne mabe mais asala ke erreur jour mususu vendredi ay singa ke fali ko sala ba clip azo ke ne pas na ye dembo na vandi 1h na Châtelet pour la soyate pour la lemba na ibi na moni ki liboko lebi mama limisanga après pour la ina idée na ki pas fallu di cap na ko sima na ko bombana po aiba ki tozo ya wana na so banga ako bengana to ko kochanga mais so ka bengana na ba porto kende ko ko faire mususu tato koti fali atalinga 5 minutes de réflexion mais le rebelle ko sofa kinga maître Gims tu na maître Gims nini ça peut comme jamais atali ki dol skabana fila nega obika la tene ne pas fali afali singai na bile prêtre omoni batu ba na pa nganga ba zo ka kispo ba yeba na ko ne pa nganga te na yepa no fulanga ngo fula muto na so mute ba 6 ans na bika komo na ye aseki après na yebisi na sala Bercy obiki azo ba kene musika azo bengana pour la corona kele mais jour wana nzamba na la fachette pour la petala ba pour la Zidane nenga petaki na balle na cantona après na yebisi prêtre à l'émission tant à l'émission na Bercy bala mo bangi kitokos nazala mukuse bomoni clip wana teni à l'attaque Chikito Château Rouge kitoko omoni teni à l'attaque wana a changer que on a mis sous nanga mais na mutaka la chambre na po bino ko dévier tanga bibi na salon abimi na teni wana yango momoni photo na salaki na ye ay yango wana ke nango chi na clip donner na yaki wana fali afula kinga pe na fule to fulani omoni ba photo to sala ya besi 10 obi fala beta 10 doigts bon ngana beta bon ils ont 12 apôtres 12 mois mais to sala kango spirituellement to luka ba facilité ya lukilinga prise ya boy ngana lukili ya boy mais merci beaucoup na batu balanda biso boka mobimba pour la na minute oyo États-Unis Londres Congo Kinshasa petit na Bobe Jody Hélène Mputu na Londres Estelle Mputu na Londres petit na Kevin Neve na Londres na Belgique Rudy les Bogos de Paris Tatania Kamani Rose la petit de bijou mingi na Paris Boutika la Malamu Bola Kitoko Kamalo Georgette Kamalo Michael Kamalo Ifasi merci beaucoup que le bon Dieu vous bénisse amen. Ok, merci beaucoup Sikondo, merci d'être aussi pour répondre à l'invitation à Bisso. Là, vous m'apprenez à rappeler Bino Tosana, restaurant chez Fred Mienandi, où ils ont na 14 rue de Panama, 75 018, donc Paris 18e. Donc, ce que l'on a un restaurant chez Fred, vous contactez Dembawe, mon numéro il sera toujours affiché dans la vidéo. On a dirigé vers le restaurant chez Fred. Ils ont service moko normal, bien accueil dans les bancs. Ils ont place moko ya VIP oyo kozala na balai de rencontre professionnellement ou bien na denga courtoisie
donc eza espace moko très calme. Donc émission lelo vraiment tosuki awa tolingaki tosala analyse muke pona procès il y a 100 jours ndenge bouti kolanda zikondo ndenge auti ko bisa biso lobi ke procès wana eleki na ndenge ya ba norme été. Donc eza pique-nique. Donc procès ezalaka na ba norme wana té. Mais prochainement tolukela bino vraiment ba yan droit ba kolo domaine ba avocat ba juriste pour ba meka un peu ko détailler biso procès wana ndenge esili koleka bambote na lomboto Fete Cortel Misisa mettre pas comme les autres Arlette Kaseba Bodika Claude Mobotobi na Minneapolis dans la Minneapolis Claude na Minneapolis bambote bisika bozali Galiano garçon John Galiano garçon bio Merdi Masoudi les mignons garçons bambote bisika bozali vraiment tokutani bongo pona mbala ya sima bo hésitez bo s'abonner massivement na Flair Monde HD bozala dessus tokutani mbala ya sima. En tout cas na bozo ko pesa bato mbote bolimisa ngai Niclette mona noko na ngai David noko ngombi asa évangéliste noko mo mais pas évangéliste ba nefe na ngai ikomputu et donc putu évangéliste na lengi bino mingi mais bana nanga penda bozongela ngai popol na Belgique oya métis oyo donc na boloba mingi te quel bon vous venisse merci beaucoup petit nanga kuta bosani grâce oya zo servir à papa nama nièce na ngai alobi kuta kini babenga kinga dembo merci beaucoup to que ce libanda to beta corona. Merci beaucoup, merci cher internet. Bon s'abonner massivement, bon c'était bon s'abonner massivement, bon zala de suite pour na vidéo na bino pour na biloko yasika o ezali koya. Merci beaucoup tokutani bon balance. Le caméraman du chef de l'État en direct de Yalola, en direct de Bela. Donc vous avez constaté azali na délégation gouvernement Mobimba. Ayo sala musala ya mboka. Lionel Mayakapongo tomonyo na Yalola awe ndenge nini danger na ba mama Fachi esa ba mama Fachi mo Lionel Mayakapongo le caméraman ya président de la République Fachi maman Fachi merci beaucoup vraiment. Ah Lionel Mayakapongo musala toujours Lionel Mayakapongo avec les grands caméramans ensemble. Et ma Le 28, on sera là. Après, on va arrêter 2020.